Capage TV. Capage TV. Capage TV. Le savon fixe na zara nangote. On se révolte. Et moi sokwana oya soka savon ya somo. Et moi na sokwana kibola bola. Et moi sokwana kibomoni savon mo ba kwesha kotani no bendi. Et moi bozelu ka savon na kata linuka ba sano moni amukia obendi le kwa trésor. Voilà trésor. Trésor caché. Savon na linuka. Na sina sokwana linuka ba sano tonda jaune ya mafuta mbila. Ongezaka linuka. Kwa traki na savon na luki savon ezate. Mukene ngabito ko banda nango na banda mapeka. Oni kabesola mafuta mbila na ndembi. Maître, yonga nende kotela. Nani bino te nende kanate. Toya to telema tolongi to komika na kutu. To parka boy man. Na bambisi na yo. O fete na makanisi. Bon ba sebete banzemba mboka izo konsola kwa bazaiko na ba diva. Mais mon bête so jambo. Yelelele parce que so sanze bimi bana basi batondira mibali. On appelle que matin so chamako. Tika boy. Rendez-vous le wana pullman. Kote mbunda kote ba oyemba. Dabe tembe kana moka benga wana. Oh ndeni yo oza kino kotika ka boy. Nana bi Pakala yo. Zote la muki. Dabe na bite congele kimi. Natabikaga mwana. Kujo za kino zo kwa jika. Tika boy. Yoko topia ta sans frate. Somo nika yebanyolo oyaki na ngo donc somo. Ofesha. Mama. Nazo idede wana. Yo yebi. Nazonga mama. Tumata balinye. Na changement ya bambisi. Mama. Kwa soneri. Osi tukabe trois bakufi. Okosi. Oh. Na lobela yoko. Mbalo sana mwasi. Avenir les amoulai okina kotomba na ba camarade ba meko na bar. Moyen. Ayebi mwasi no me bandika mbongo na esila. Moyen. Yebi tele tango saka piaka batonga ko pembe. Batonga makasi. Wa bolola mutu. Batonga ka. Ozamele tiwa. Moyen. Tazo ingana ko karate baninga ngate kola na bango. Kola na bango tango sanga ka piaka bana na yo nini. C'est ça. Lobata bayoka. Et puis ça on senti que open na mfute. Makasi. Ngala pimela makasi. Osa bobote ne siko ba songa retour te. Eloko te. Batondi kisasa. Aolelo pete so zati. Mama, nazo so polele. Osolo. Soki famille na zala motema mabe na yo, bongo batu misusu. Moyen. Bonga na remarqué pe ko bonga batu mingi za na famille ra. Oui. La plupart batalibanda. Si. Pourtant batamakila madame po ba masa musa ko tala ko beteli sono 3 fois ayo ki passe ko le ka famille. Makasi. Akeno ko pa ofungwa. Simbi. Osolo liko. Famille ko vendre beteli masolo parce que zela. Fufu na ticket. Fufu ticket. Mais ala ki so le koso zo no kumisa ko tonda wana. Moyen. Nga yana nga servira nga ya. Nga yana nga servira nga sina ça servir nga plein. Toso zo kweya. Depuis ça que nous pouvons. 35 ans, je comme ça boule à foufou quoi bandi visika. On goulou mine. Peut-être bien sur les canaux couta na mbimbi. Nga ça na soka charger nga ça complet. Parce que bila mike libana ko karate net mbinjo nga ko liangote. Alambi ça raté ni nzungu masolo te nga sona ke ba sai nanga mode ba chela ngeza kabuite. Nga lia kapenda chaliere ko ba chango senya bakati matunu na oignon bolola yaya. Landa batabena suka bombe etidi. So tant meke tu e daya to komika na musha remortage susu. Ese bebe ba kaka. Ngana tikara. Ake bo ngana coin. Nga bena armateur wana ko récupérer nga. Tika boy. Les blancs. Ça ok kisasa. Banga te na suki nano. Yo kana se. Na récupérer nano wa. Tant on a ce marché monsieur na suki kata deux paniers bon na te. Ne tu ba na mfutema. Or ba mbimbi ya mboka balia kana lwengete. Yango mani ba mboka to okina ba voyage ko dola benga bo sami bali. Je te dis. Yana ba mbimbi mso bala. Na lo ba wa yebi. E bere ba kenda voyage ba tikala ba bosa na bana na kisasa. Adama biloko balia mama na zo ba no clair. Ndika ba kanga okanga. Tika boy o tika la kaka. Abash na beso masolo wa sa voyage jamais ko tsanga. Ko balo fundo bino bo memango o to lata. Bala ni solo na solo nzoka misini makasi. Bele bana kisasa ba sala makambo fallait pas basala. Abash na to lo bawa tala na zakat non servant. Soko koki sala. Conseil loko na misa batute pour majorité kenga pena landa. Surtout ça. Okika na soji.
Na beta oso ndeko nango bala ki wate. Frère abandika na 3000 $ ke bala mazo souffrir. Ça ni côté ba marié. Maman, moyen. Nous sommes capables de foutre moi si n'anga porte to ki aller retour. Makasi. Mais ngelo ko wele ko bala te. Komekate. Oza yanga to ko zala na ngini to ko mi aller so bal. To préparer venir ya bana. La ko mo continuer tala. Na kama ozo ta si jako bana prière. Ah maman. Pour ko tuzanza na ba fidélité. Mabe. Kapa jina za kerawa, je te dis. Ngana ko tia souci nde musana sala kanzambe pangola ngo yango ndezo tia. Amen. Ibale ko yeso ngongo yeye. Ko mana wela ko bana 3000 $ mais natango aka makolo nazo souffrir. Mabe makasi. Mais ça légèreté. Si ko mutu moko be yazana mutu kale kaka, abala te. Mala kana mwasi na bana. C'est ça. Yo la sakalia si moke makolo na moyi. Ko tango na dese. Ah! Mais ça fait mal. Makasi. Mokala bandi ba gomo. Pour comparer na Lumumba. Makasi. Mais chômeur au carré. Bayaya wan. Oyebi bango penza. Batondi. Bavana kana baba na basenge na ba couper. Français belé. Pas français. Ba ko sa loka ba bonga na jazz scrap. Ba beta scrap loka na États-Unis. C'est pour ça que ba kimi c'est que nation n'était pas hôtel ka payer. Mais ba ya mo legi singonga. Pour ça que ta prison liberté. On comprend nga très bien. Ya ko pena. Tala makam na lo ba wa. Ko ya na ba sentiment na vite. Il faut ba que ennemi na yo yo. Yo na vi bwana bagarre osaka na koso kao. Makasi. Yo mona ko. Ennemi na yo vi. Nzoto mema yende danger na yo. Osolo liko. O memi na maseki na poka tumiso kwa muyibi ya defisho biloko kolia te. Oko defa mapo kana kite elala. Moyen. Yo zongi ndoka ne batikalo sekonde ba mafilo. Moyen. To mona ka tanga defi mape kauka oyo. Za le commission soba. Mais soko keleki ba kopi moko ya biba mbosaka ta ki journalier. Moyen. Ki na 3000 francs. Kilo nge sambwa te. Makasi. Ba tu ba te ke dignité ba somba ngo. Ata mukete. Dignité za kilo. Makasi. Voilà la mobile za kana mwasi na bana. Olinga ka yoko le kama sina bana te soko sana bango. Tambola na lipapa mwasa olata bien mwana lata bien. Surtout ça. Soma moni bana ba bango mbala moko. Bana tala mutoyo kilo ye. Makasi. Yo mobile zo lata kitoko koleka bana. Pase belé. Nongo luka mbongo. Ebele. Soko luka kambongo lata. Kapash. Soko luka kambongo sala nyoso po vie sanjoto. Mais soko za piaka. Komekate. Ko sanjoto kasho kwa maki. Na primeri nga baba na kozongela ngo mkona nginda. Amen. Na kota no sage bano no mati po bakola foni nini. Amen. Soko sakani ka mwasi na yo ko koma na mobala pembeni. Amen. Ba tu ba sakana mamba boutique na ordre nde ba sakaba basi na bina quartier wa. Voyez. C'est boutique. O defa kana ba biscuit na ba mapa na ba credit na ko mo bimane sa oye. C'est ça. Nantela wenza ke sa se. Yo bole ka ukangela kama nazana ngo ne mbanda koti wa. Nazana ngo. Aba na bakuita mela ka pa baninga ba merisi ko batika masanga. Awaka na masolo. Peso ahora pereli kambo ba akata na 1000 francs. Surtout ça. Ah likamushikita sare biso maninga tika yo zangaki ba chômer na ba chômer. Falo za masa kaze indi kuna kaze. Ngana kokitala ngana kokite na kimi. Apesi mwasi nini? Oui. Kwa masa sofanda na kwa. Ala nela somo sombi. O mutute. Kama kena boutique bamoni moteki boutique. O yebiete amonye na mwana yokeli mwana mawa pesa mwana ode bombo. Tapa so kabi bolingo. Or malo ba bolingo za kambongo te nde basa bamfama bakimate. Bolingo za ka poem. Papa sika de biscuit pesa na mbo na timba poem. Makamnalo bawa. Yango penza. Tamba basala tala kana yo makanisi na yo. Kapa soko linge loko te ekoyaka pe te. Il faut une ambition. Amen. Yango na bi lala na place mabe makanisi sa positif. Atole na place edindaka. C'est kanzoto o za matanga. Karate kolonga. Amen. Bima na quartier pesa bango bote po na quartier wana mais ça positif na négatif na bango te. Na vende na nzoto wana ba difonto tukusuka kuna. Amen. Otala mwana ala na litoko me pecha kola na éponge mobimba ye moko na lobby. Makasi. C'est que ngane fona travail pour ici et simba. Ou les amoureux. Solo ya pete. Alors makama za pete. Yo tata solo la sans projet. Moyen. Oza na bano ya na mi baloso. Tala tata la na kitu boko quand même lokwa kuna.
bana bazola monsieur papa tomona tanga muta ozokanga na misa bana kwa bombe kwa iwana oya bana bazotala bolole pende ya papa ebi kwa za papa biso me bolole comment on veut okanga mona kito yoka kite mwana comme na 6 cm que papa il est très na au carré akoloba te poza ya ye c'est ça papa buzoba no fo bombela ka bana okopande buzoba ya papa na mama bombela bana ozaka mwana mo papa moko tokatela bana mangala lere nyonso bikambo ya quartier bakoyebise bagangeli nzoko bapesi kindoki ya pumbwe bayebiso eza te mpo lingi kobeta zalaka alesi na bana oyo malonga bakoyebake papa alingaka awa te tosakana te namona mwana akenda misika esa papa azala me batenge ede na kosala yango te po ndenge nayokayoka te kobanga no fe tikaka na mwana somo na Congo ezalaka te kaka français mwana azofinga na français ozobetele maboko nzoko azoloba babétise moyen surtout français bamonango faire moyen oniati koto na bino basha lelo soko moni mobala alobi français te kolinge te moyen tolinga ya français makasi na anglais surtout français na anglais de clair na biso ya mama kama my god yeyo deuxième ah licencié moni mbongo c'est ça ah doctorat Et voulez-vous un meilleur service des taxis au prix les plus bas? Alors pensez Yangaïcar. Yangaïcar, une meilleure application mobile pour commander rapidement un taxi. Yangaïcar, une application qui vous met aux commandes. La prochaine fois que vous aurez besoin d'un taxi, pensez Yangaïcar. Téléchargez gratuitement l'application depuis Google Play ou App Store. Si vous êtes chauffeur, devenez chauffeur Yangaïcar et gagnez gros. Numéro de contact 083 151 41 70 098 362 61 15. Motela ba onyo so Holanda biso to la Kapach TV en tout cas nzamba pambola ba onyo so Holanda biso ezaka ka makasi na nzoto kolamuka na butu toza penda lokola ba soso balela kokoriko biso elange kosa biso te o election biso pongi o tola mukati 12 ya te elanga neto yanduka su makasi koluka o balobi o akoluka te akozwa te ba pesa ka pena o azana ngo te ba récupérer ba boake on pena na mai. Merci d'avoir ba Holanda biso to na pasta biso ezala la santé santé basse on a Dieu bon par la grâce vraiment zamba zaloko amen nga pere ndenge olakisanga pere façon ya kosambela kosenga nano nzoto makasi na tikala wana salaka ba prière oyo soko lebi mibale komi poème osaka ebele te lokola livre ezangi place ya kotyango osololi tobima balechaki na Afrique mpo tobomba bitanga tanga okokotuna na tero te osololi yango penza loka makambo yango pena nazebisa yo soko moni mwana azwi na Congo mutu na eleki na mindele na maye tozwaka physique mathématique biographie nini zwa po bokoma na récré surtout sokomi na humanité science nandanga bien zoologie dessin physique anglais landa makambo mais okotana nyonso na suka moko te balani na yo yango mindele bapila biso na koyeba mindele bazwaka bango na eloko mike ti likolo ero bana mike bazosakanaka na kozanga eloko ya kosala bayaka na balabala bana bashino bakangeli bango bake ekole me bayibi bango bakesa batelefone bajui oyo tosakanaka nango awa ndoka nde bana shino nde basaka yango na poto tala kaka mundele ya 8 ans asala jue oyo basombeli mwana 30 ans na kisasa yoko makambo osololi soko moni basandali mo tolataka lelo na mapapa lobe ekatani basaka wana bachinois pende ya solo te badebi chinois bana pende naolobela omoni vi bato bakomprenaka te même na afrique tozaka na eloko okala ntango bamindele bayebaka afrique te bakoko bazaka mayele nano mindele baye te bakolisaki bana bake makambo ezochante simba te tozaka na systeme mbongo eza te me tovive na ndenge échange na mboka tozala biso nyonso 8 métier moko te toboma mboka yo soko poni chasse okuna poni bilanga mosusu aponi
mbiko péché landanga bien okuna musala kokata banzete okuna motongi ndaku soko za na posa kotonga ndaku okoza ozaka nango pesi motongi ndaku ya bandi kotongela yo malembe tekosi ekosila olingoza na fufu oya kenda kolika fufu ye oya kwanga ye mboka kala bomengo nango ezaki troki okay bomengo troki ko troki nde bombaki nyonso amen troki na bato esaka su te metika na banyama nande di pasta nyama nini azambo mwana na mbongo azate mais ba vivre ba beta katolo ke to leki be koleka bango si nanga bien na Holanda tala ba calcul nyonso to ba capable zongisa mayele fanda amen avant fungola bible otanga nzambe déjà pesa mayele moko sambela te ozana capacité ko pesa ntoto raison amen mukili ndenge ezawa nyonso nzambe acha exagérer banyama na to komona kata ti to kozonga ba meba yaki mukili banyama nyonso nzambe asala misu batanga mabaliama te okay mususu meko dame akomi poisson okufi nana damage ko azate mais to liaka bambinzi eza mike koleka sheko pe totondi tandeka makambo nakenda kaba yana banzete mususu ebima te mpe besa fruit eya kaka to basala yango bwatu toza lokola kisa banyama mususu na bato amen na bisa koteke na kati ya zamba ezala banzete mususu ebima lokola pharmacie ya banyama makako aliaka bambuma mais soka eza malade akeluka nzete wana soka mati nzete yango moninga akefa pharmacie ebele akaba mbwa balia matisi mususu soka kalibumpa o comprendre makambo loba soka bando kendo komona pa bakansaka lio liaka matiti te lio pe na sina tale akia lio matiti c'est qu'il y a belle qui komi tongolela oui namona na documentaire pourquoi nyama mwasi na zamba soka boti baninga bayaka te be misa mwana lokola wale mais ataka kenda kayemo ko babimaka wale si abimaka ko na zobe te na solo papa ya pete landa makambu à la lettre amen omende to kenda so bandi ko landa malemba ko comprendre yo moko so kendi wapi amen olingaka te oyebisaka mutu makambo oyo azomona clarté opesa lokola faute orayo ke kopesa kanda lakisaka mutu ba périmètre danger makambo azokende kokuta lobi comme ça moka yeba etina combien na baliko na zonga telo nde balobi je te dis ba papa kala ba pesa ka toli na fimbu te ba piaka toli na conseil mwana nga munde na komia tala papa azobetela mwana niveau à classe ité maso tangele makambo leka po mwana santi que papa sikaki awa ya a doublé ezala lisute papa azesa mwana omati to futela ka na saki makasi bozwa amen to bundaki na baninga metonda ndaka mundele moko ndena mawana pesa inga te terrain mais naza ko sa musala tel papa zo lakisa ke na forcer na bomba bino bosi ma place ko lala mais place on a limité bino bo pile atanga na kolia ngote komo na ngetika lekende sa sango osololi yoka bakuru echangea nde makambo ezangi ba jeune qui ça lelo ebele to koti na distraction ko tala ka baninga na kolika kofinga oya finga ka ayebaka ya ye te ezala bongo ya pasta okanga très bien amen ok tapage ok na mona chauffeur azo poussa avant na sima pandi calme mazo contrôler ko poussa na eti ba kiti alobi te asa faux chauffeur ba vrai chauffeur na loba ngo pourquoi observation amen mais on va teki maso na distraction ba kantika chauffeur asa malam na sa distraction chauffeur ba ko ko kufa sa ba yeba ebele ba ya boy ba matabi so ba contrôler ndela ba kufela masolo ba kenda ba ya mukiri ba bunga distraction toka kuro osololi ebide so so comprendre landa à la lettre toza na place o te ke o ba mfuta yo te toza na lero biso to vivre mawanza amen oza la fouteur oza la jogo so okoti terrain ba supporter ba tondi se koko okoki amen yoko maka osololi ko ba jogo pe balika na équipe te ba ko la bi to pola eza bongo ba zaka ndambu ya bien ebele ya mabe to kati ya bino passe bino nde bocha secret ya vie mboka moko to kuta ba patron baleke ebele misale ko zela te lo fundo ko yambo ko kwa e ko kwa osololi ba zaka muke ba bole ebele loi nature même na zamba banyamo bapilaka bazaka ba lion ba leopard na ba koi na ba lien so tali bango baleki witi te mais banyama o baliaka matito baliaka bango na banyama koi baza tale ebele tanga mboloko tanga nzaku tanga baliama ke wo oyebi ko pastor ko makambo criminel azanga nyoka azanga ka criminel nazo beteli solo fonyama nyoka criminel
Na musika ka bangi saka. Moyen. Abima lokola araba tambaka na bombi sa boye. Oyeba. Nyoko mona ka criminel. Même bembene soko moni fo chanzete. Moyen. On bouger na mwana. Prate ko toka ko simba ko ta mutute. Yoka makam. Yango penza. Eza nyama msiso monyo yebi ete poso kanga ikangila ngaye. Bango nyonso nyama moponi. Yeba tere place eza. Amen. Kapashi. Tozo kenda batu bayiba. Amen. Omoni Congo, opena na mamba. Opena o fan de la capero la de la ganzala. So na lobi Congo, c'est que yo. Bandanga bien. Yango pena. Na betaka c'était simple. Kalikili ya kozua eza pete kolika kalikili ya kobonga. Amen. Or soko bandi kozwa kobonga comme soufa facile. Eza bongo. Amen. Amen. Schéma renversé. Amen. Batu fo bapia matoi. Amen. Kalikili ya kobanda kobonga eza pa pasi kobanda koluka eza pasi. Soko luli kobonga okolekana koluka te. Yokanga. Amen. Soko lu capable ko lula ke université te soko leki na primaire te. Amen. Kuronde batu bayebaka te. Amen. To vandi na masolo ya minene na munoko eko pekisa nzoto bima po monta te yoke pesi mutu pasi komi kilo. C'est ça. O bimi santoto na $5 omona ngo kwa mukema na sala ezate. Na kozela ko balaka na muto yeba to sokolo fele sa obima okoseli vingambo. Tango osituko komi trop tard eko regretter miku ekomi ese kemi makambe komi trop tard. Mabe. Okobima ba papa na ba maman batangola bakoma bisenga sakana na bochane si bikole ebebi. Osololi peza. Yoka kuro. Suke funde bandeli. Mama. Soko moni mwana mobali mwana mwasa to sa musala moko boseka ta 800 francs bofanda nyi. Moyen. Oyebi kacha mutute elambe kosa biso nyonso. Okola te lamba kitoko mena kati ozobela. Makasi. Okoza na bilamba mabe tu basaki menzo ka santé kitoko. Ebele. Yoka kuro. Yango pena. Okoza na bana ebele bakanti oko zapi ya kenzo kande baleka na bango à l'aise. Okoza na mbongo ebele bana muke menzo kande kaka mena musika to somwa na mbongo. Osololi. Soki mbongo ebanga batu nde ba patron ba pilage na bango baluka bakoma. Osololi ko papa. Apesa kuro. Papa to bele bakenda fa soki mbongo yo eza solution. Mbongo yo kaka mutu te. Osololi. Mbongo nde ba memaka na respect kwa kamena prince. Otosie aoke na yo. Amen. Mais comme un objectif on ezama kamna ote. Nzambe na permettre. Amen. Tozo kompanenga. Yango penza. To kansa batu bazwaka ba konuna batika na nzela. To kansa ba kozanga ba kufa na kati banuna. Bazati lelo. On comprend. Élection yaka wapi? To élection yaka na faveur ya ko prier tote. Mawanzambe kandenga sala. Amen. Donc kanga sikoyo. Ba critère ya ko luka nzamba kota na intervention sans aucun église pia matoi. Yango penza. Yoka kuro. Kokota alo na nante. Kokota alo les makambo ya loba lokolo tangi fo mata. Amen. Mais ana ba kuru musoko za na vie le ki classe na pas la pasi. Yoka likamna okenda. Olanda papa. Tapage. Kuru la vie. Bapia matoya. Équiparateur aussi sa classe. Tika boy. Équiparateur za voyou bololé. Okoza no mobulu mo za na souci mo poza ka pesa mbongo. Amen. Bongo na vebi ma foza na maele mo ya poko pesa. Amen. Batu bakantaka ba sasena ba kuru na so ba simbo bakenda ko bwaka po babotoli batu. Babotoli ka batu po ba pesa batu. Batu ba sololi pena. Babotoli batu ba pesa. Mama, babotoli ka batu ba pia ba nyama te. C'est que capacité na ya kozwa akoma na soka bimisi nzoto asana musala pa normal comme retard. Mbongo ayoka na masola batu na kanisaka e comme lokeke musika. Ona pesa nzoto na makambadi $5 na $5 na ndenge paye za. Akoma mwana ngolo kaka. Kwani makanisi na ekota na ba chiffre minene awangani ya mike abimipa pamba. Or vipo simba lukana nzoto ningi ko sala échange ko pesa 100 francs bongo na matamala malembe ko l'escalier. Amen. Osolo di papa. Oba rema. Des personnes qui sont signées. Yango mani to tchelongi na moi. To talaki montate. To tali ninyo nzoto na kosala pesa la échange. Amen. Na muke na zozo bakosa te excès de komona maile zo mata. Amen. Pa ressentir que l'on a ceux qui n'a liati. Bebi na komaki piaka na sala ki piaka. Mutaye ko la kaye moko na nzambe ne ko la formation d'église ba ke lisuma. On lui soumet à la catégorie, lui soumet à la canne en gotoeba. Et il y a un poche fota à la tiroir d'envoûtement, au tiroir d'envoûtement, t'es quoi la vie n'est la moutou, bien sûr. Bazaba roi, abotama roi, mazamba divita, mon a rasoka le liko le kamobo, mobola. Papa comme il place. Maman.
ezalaka Reine alela walela Reine mbongo nyonso ya pays bakoma ye moyen na kati ya ndako na likambo esi ya leli ngaso na ngindi nakolela nini kolela eza suti soki nalelaka non je suis patron ebembe kufi mama ake mutika nakosa tu yoko makambo naolanda papa mbongo bato fo baye batala batia no bato signification ya mbongo eza nini tokomi kovize misu na mbongo sa toyeba ayelaka nzela nini surtout ça mboko ezokufa souffrance ekufi bana baoyo balanda kozwa sa bayeba ni tokosala poto chikala bao bakenda kozwa lokwa badepute bana bawela kozwa ngo batonga bandako siko fo piye ninyo bazwelaki biso tozala po topesa raison na makaro tolati ya l'état surtout ça eloko wana nde bayeba te bazanga biso petit peuple kolelaka te na makambo ya pays lela nde na charge makambo na yo na oyo ozomona amen kana nga so na vandi nakobetela yo te nakoba ashe nakomi nango eyindi masa nanga tozalaka na ye na ntango nde nadiaka she bango ata ezalaka goyiko neti ngame ye soki eyindi akozala na pui nayokaka ya na ngola nde atindela bango ba 20 kokamba lisolo mosu kofanda pa baninga bazobeta bokoloba mesui yo makasi mbongo yo ozoluka banda kope pa masa so bango fola azoboma batinda biso balare mo betoka boye ba $50 mais masa yanga na kozwanga kuta ngo te sera kosinga pena za 80 ebiso na zimbongo yango na kanda na kotumba ngo or yo ozovanda otamboye na famille nyonso mutalaka ota $10 azate amen ondo beta kalkina kino mitika na kijournal pona zata $20 amen or calcul ozobeta ana soki ana zwi $20 badifikulte nzalo ekosila na koluka kope moko nasala epi yanga vi amen so talaka bakalikila bato oyo batambolaka na vi vraiment yokamaka naolanda papa yango moni soki ozwi part moko ozokutana na lipa remerciaka nzambe makasi chaque jour eloko bato bayebaka te lipamboleka nde tolobaka te asala yo ayebi yo amen kumisaka ye ate ozwi te amen prêtre moko te aboya kopesa moto akumisi esa senga aza te soko moka bobenga peti wana zwa makasi olandinga très bien nalandi papa balofundo bino bomemango tolata balandi solo na zolo nzoka misuni makasi ebele bana kisasa basala makambo fale pa basala kapashi nauti olobawa tala nazaka non servant soko okoki sala kosa eloko na misa bato te mpo majorité ekenga mpe nalanda okotika na soni nabeta oyo ndeko nango abalaki awa te frère abandika na $3000 ke bala mazosufri nazani kote bamarie mama moyen nde ezaka mpe bakofuta ya mwasi nanga poto toki ale retour makasi nde nakowela kobala te omeka te oza yanga tokozala na ngini tokomi ale tobali to prépare avenir ya bana na kongo mokoti na retala nakamaka ozotia sija kobala na prière mama pona kotuliza nzambe na bafitilité mabe kapashi naza klerawa je te dis nga na kotia susi nde musala nasalaka nzambe pambola ngo yango nde zotiabale koya soki mbongo eye komana wela kobala na $3000 me natamboka kaka makolo nazosufrir mais eza légérité siko mutu moko me aza na mutuka alekaka abala te baleka na mwasi na ye na bana yo olasaka liasi moke makolo na moi nokotamboka na désert mais ça fait mal eba maria lelo maria lelo mimi Titanic ya fait quoi ezaki boye te tala ngai awa nazaka noir sur blanc nazingi mutu to aresi mpe sa vie forme osala te osali eloko wana bakumisi bino ozali na kilokate kofuta ndenge ekomi pa pasi place bete batika eloko wana ememinga depasi nayebi te nasani na kwei okota ndenge azoleka osimbi litango me mutu azosufrir mili wana 4000 okosa mombongo te omata okosa butiki te yaya amfutema yango nini ekoteli yo kongo ape na suka tambaka na koma nzambe katiki ye yana baportité mosiaka 3 fois te kapashi basimba ba $50 bakoma bato na finga na yeba je te dis bakenda batala namona moto azobeta cope akateli ye moko ndelo azolobela ye loka bamibale mapekisa bikila me moto azosala mbongo nde na obima otongo na kozwa bisi aboyena kozwa bisi na ye kolonzo
soka leki makolo fingi nzoka za na $100 ayebi ke bisi tende ya amen objectif na soma na oyo aza nango te aota na coin musika alalaka na litoko me makanisa na commune wana te orema oyoka bato baza atanga te makanisi eleki bilamba na kitoko osololiko suka nzoto kolanda makanisi ndoto elati nzoto osambela to te loko ozekelama nzambo eza na droit changer badonne sa nzambe ye ayeba osololiko koti ata yebi so kita okopi omata na corner akosilika po omati mais soko otye bijo na malonga yeyo apekisaki momati osali action sala action neyoyebi naolobela yo osololi to nazongi lisusu oyo à la lettre nazongi na bato batiaka zemi saza na métier surtout ça eloko nde baza bajeune bodindi yo ozokende koluka otya mwasi litoi na place koluka na ozala na kope kobomba yo soki ntongo ti mpo kozokoka yo te ebongo via bato zala na place soko bimi 5000 ekokota soki lelo ekoti te elobi ekoya métier nde esalaka moto akoma na kilo mwasi akobanga na partir ya métier okozwa na mwasi mpa na bino mais soko bimisaka nzoto na kopo ezolesa bino mwasi akosantiri ke azangi nde place mbongo akofutela me alingi ngai naliaka mpo na ye nasai na ndako na bango nafandaka te mobala tembe yeyo omona sukasuka mpe ekosimba nde makambo eza soko oza na métier te osengana na baninga otazemi te omeka te alobaka loka nalobawa na oyembaka nalobawa naopréférir bino na badega oyo bozomona kwa nzambe aza na injustice ondira alingi bato misusu aboye bato misusu nzambe aboya te na bible oyo alingaka apambolamaka oyo alingaka mpe te apambolamaka mayele na mayele mpe akalipa na boza mutu mabe quartier finga nga bandi moyibi kope koboyaka nga te lola nene kokota te mpo na bonge motema te mais kope loko eza makambo ekomama na bible oyo asali te kolia te ifo nyonso alipa nde boyeba te yango nde babomba aza claira yango mpe nde babomba yozo kotsa kobonga na prière esimba te kobonga kotsa na prière te esimba te banda nanu kisi akobonga bimisa nzoto na moi teka luka kende sala bachasaka molima prophète te soko za na 1000 francs te bima luka mama biso bachasisa biso te ochasi te ana problème na ote anga ye nzambe na ngai nalela kawa aloba wa kolela pourquoi boza ba ignorant nazoloba makambo mikie eya na mwasi mosusu osente akomisi ocourage makasi tala masolo na baninga ekopesaka lipa te bozobeta baactualité ya bato baosala vi neti yo oza na kasho te libanda me moto azosala action abeti bale abeti miziki oyo akotaki mbongo yo otonga na sango na ye ntongo ti mpoka me yo bimi te na masolo na ye po ozongola bike journée ebebe ndenge olali nzala osengi maakulutu bilo me na agi 30 ans moto abeti lisolo na ye 22 ans yebongo yaya fere anga ye yebongo yaya fali eloko nalelaka chaque surtout ça nkobondo yoka mamatea na nga pe ofandi olandela yango 3 fois kapashe bakopea biso raison nga kuna pesa ko raison nalobi nga nasala bati journalier ya somo nakendaki bangola na mama na sokola mituka pina kamia liboso na soko ezaka na bien naloba yango polele bamasa nanga baza mama na bongeta fa ondire mutanga kanenga oyi bateste ezali eza cet esprit oyo eza kwa tentation pina kamia na sokola liboso ya jeep tala mama nyango mpe ya kala te oyo ya sika natali pine na nye na mitali nga moko aningisi natali mpe angola so natali batu te fo so otali bajeaka wa kongo natali nde drapeau so natali drapeau ne ezoprépare pende ya biso te rouge noir tina abi wana shwa te yaya osala na bando okanisa ya nyeke ekomi lokola mwana ser na olongole nye naotala pine okoya fiston mwana ya dudu so nasaki na oyo ya mwana ya dudu bongo chikiriki rafi zage ekota nde omoni la vie aparti okulager oyo abimaka kosekaka te kopi nyonso akosala azwa 1000 fati likolo yeba journée na efuti problème na yo okovanda po tolaka baningami na suki osengi longwa na masolo bomipesa minene so bomoni basi bokomaka na kilo me bozanga misala basi bashene ebele bokweya bakomi nano eza ebele babandali balomba babo marché bagene wana balingi aspect lokola bamusicien bamilinga koleka mingi koleka na basi
ba dénigrera misala ba ya makasi yo yela soka mituka yo na mais so bi kana ko somba bino bouteille moko ba ka ko tonda na babenga naka ba komisi yele ko moko muki on dirait réunion fête na zolo bela yo osolo ko ba vio bozo mona katala na zo bana petawa solo za lelo okondimanga te ozalia lokolo ya mutu okomona ozala na ba bien zala mozangi me mokelo lité amen wa kokanga amen kobonga epona bilongi kozwa ela mutu nyonso ah pastor mutu nyonso soka bimia ozwa mutu tu ana droit zwa kobonga yo nde pesa ngo mayele amen yana mutu musa bonga na mayelo ya ye amen azwaki ba 5 $, ba 10 $, na ba compagnie ya bibamba amen ayi kotala charge aza nango na famille te oyebi nzambe asala ndeni akolati so charge moko ozolinga otanga te oza na bandeko bazwazwa mais yo obimi na charge akolinga famille koleka bango obimi lokola kode ya makanisi nzambe atanga kotala tokobonga te mais soka fo ede bango okamaka kope nokokende 100 $ ebimi pa mwana yaya bebe osololi pena mwana yaya amen leka 10 $, amen so na bato babonga bakamwaka koma kaka ye nde asungaka epi okama ba babonga mingi bando kufa fa kotikala po yo za centre amen oza Carrefour moko famille comme otala botema amen na muto abonga so bakenga so ki eyini pena makaya kana kufi nde kwa mto kokundanga amen yo kamaka osololi kote de ma comprendre ça nalobi ya Nzambe aibinenga protejaka okoza na mwasi moko atanga te surtout basi mais Nzambe nenga kokotsa maele moko bomba yo na moko saka kisakine bongo bibamba mwasi ko beta contour makala contour mapa bongo na e bando sala ko emona na kateme so kotsa bana classe amen papa ndo keneka musa na fin du mois ça va toucher 30 $, bakisa omona bana ko saka ne changer okotala pa filo azana musa malonga te comment bande kone ba yaka futre bango tike bazongi voyage mais ça adefa mwasi papa wana bakenda wapi papa atanga te mazana mayela so pesa famille kilo na ba réunion famille ba pesa ke kicha fanda kata makamume ana mbongo te ouais mutambonga ko yakuta zo kama makamba papa wana makasi vi amen soka lobi ondira simba kisi e rataka te ba vrai prophète makambo wana kufa sira papa ana ni baboma ngo pena bateye ba prophète baboma bango ne ba remplacer ba norote oye ba baboma Begizo roba na ndenge to oye ba twakazoka na tala na okande kanda po bosambwisa kombo akolo muki makasi bo mema ba fantine na bina lokoso bo chanza mbeli boso or biso nyonso na bino mutasa biso nzambe makasi amen biso ba pagano boko komisa biso nzambe lokola pa ngenge na ba parifoot nazolo bela yo eglise yo kokende po nginda fo simbisa moyen eglise ba yako tenga na pesi offrande pona na yiki mateya selonga Comment katela batundelo moyen oya ko pesa bese ka pesi mabe ngane bi na stade bakatela ba supporter tie pour tout tikete ba mili ya stade ya pour tout ne kota ka mbongo koleka ba tribu makasi osololi egize ko biloko ya pesa kolata batungambo moyen ozaka pia ka fomba bla bana makamuko ezanga mutuno makolo omiyini soki olingo sala bola na mukilité tout est vanité. Mais tout est vanité, yo sengi biso mbongo to ko zawa bio petit to sala tout est vanité. Moyen. Makamna lobaka. Oloba ya pete. Osolola ko? Oh capable. Osolola. Na za noir sida. Ngana tala ka bibe ka bisika minei. E bandeli katikati suka na coin. Nani pasta? Na za ba verser na moko na tala ka atoni ngoro banangai e uti awa. Verser ni onto eba. Verser ya oya salite akoliate wana penda base nanga clé apeleze vanisa wana tali ngo frene nga 4 jours na église na mfuya ka verser ngo kala ale lobini oya salite akoliate c'est passé tikanga na bima wana 1 deuxième angaye na tala vino boya na sekaka tala omani mukili yeba tino yela amen soki nyama ayeba kobeta cop alesa bana na ye me balukaka te moyen koma yo mutu okoka te na peso maele nyonso nzambe akiteli biso ofele ndeko naloba polele nalobaka mpona kritike te natalaka ndenge tozolela kongo te mutu ekosunga yo moko sokopesi vi raison nzambe akokitisa mapamboli okolanda yo sala première pas ya appuye yo okanga maboko ofinga pei ka ndongo yoka na matoi nakigoyo naya kala ekuti Comment vous en apprenez là na 30 à 25 ans pour ça que nous allons te sommes en gobi. Ma makasi. Elle est qui fièvre? Elle est qui corona?
semaine na vanda pe na kanga maboko na yuka kasangwa kozwa batino matin pe na sonya la kango jamais apena komi na poka na moni ozole ka penga 2000 francs jamais siko yoka oyo nyonso aza goyi atambola kaka na komba bato babimaka na tongo ya na biso akabaka te bolanda ete akabaka te akofana bango na bango bagoyi bazofinga ka oyo alukaka okotuna bango bokatana makolo te bofandela nini batoli na quartier avec des coups azoluka papa na opesa conseil kwa yokanga o 2025 soko saka no kotika na nzira bakoseli famille na sata kanga yo tokomi na lero yo oyo aza pete kotambola na ye te mwaka conseil gratuit amen o lera pokwa nzala poka kenera na vitesse makati po buteli ngeko ekoka la challenger o lera pokwa na taki tata matama eteli ngana totambola ko bosani baboya to bandango to travailler na corona ozo bisa pété zo pété sans cachiner o comprendre ngo o na loba yokanga vie eza yo moko calculer ka yo ata bo fana baninga babeti bisola ko seka soko fandi tunaka na suka na pokwa na kulandeni moyen ole na ngai atongo na ya butu soki emonani bana sero basoki bapapa tongola ka nyonso tia na mutu na beli na nute soki likambe komeli ngai ya $200 na kozanga charge na famille telefone abima omisanzo to leader longola soni tia pembeni soni aza ennemi ya réussite na vie wana toke wapi ekende poto wapi soko teka soni liboso oza kale koponaka misala te tanki oza na rien kende obanda na okozwa soko ozwi nde ochange engaye tozoloba na pona te ozolula $1000 mozoboya kokende kopa $5 mama nazopesa kosaiseye vio nde ozomona soko oyebi te yo moko obima ennemi na yo bapriere bazomonaka biso okotana misala molili eza yango te mbanga nzala etengamisaka nyonso salaka 2 jours oliaka bete patelo koma kosimba yango ekiti telema na are mutu te kokima yo moyibi yeyo mobekima ngai biso mekitisa ngai na bamama ayo kita nasedi akita na bamama maoni ngoko moyibi eswaka yo ekoswanga nini omesana deja eswaka ngai nasaka ngai bya bilambo na nzala oyo ekosambwisa ngai na milobelaka ngai biyo pende okosambwisa mama ozosimba yo bozosantike nzoto ekei osafandi kwa mukuwa zali bimisaka makodia tika boye oui makodi apenda osantiki omilobela kwanza bekote komi kaka mokate nasukaka na basavo batikaka na batu to savo fixe nazaka nango te mwana sokwana oyo azosuka savo oyo ya sumo mwana sokoye na kibolabola mosoleka bomoni savo mobe bakwesa kota nino bendi mo bozoluka savo na kati ya linuka basani omoni ya moke obendi elokwa trésor wala trésor caché savo na linuka nasi nasuka na linuka basani etonda jaune ya mafuta mbila ongezaka linuka oetikaki na savo na luki savo eza te momukene ngai bitoko banda nango na banda ya mapeka onika besola mafuta mbila na ndembi maître yonga naende kotela nali bino te naende kana te paste bokopa mbisi biso nakopa mbisi o challenger kabage nakutana makambo ebele yango mpenza voyage na nzela mai tokenda voyage ti lokoro otambola bakobisanga te fo oyo ezolengela kisasa ya bambisi tellement bato basomi bapanya mbisi mingi ya mibesu ya kokaya oyo ezonga na oyo ya mai tapasi 2 bassin babassin pende ya boye baselinga bakanda okende na baser naki na bamungwa saki mibala mungwa na de maputa talaka tokomi na mboka wana bato bakanisa kobongeza pete bato bakendaka kokaisha mai bazokoma solo na bayebi okomi na mboka okiti ozwi mungwa na linzanza tomate otie na mutu otambola sikoyo bamboka mungwa yango so bamboka kisasa eza kolawa te 5 ndaku 1 kilometre zamba 5 ndaku 1 kilometre zamba okolongola ti sele otalaka na 32 ndaku aller retour bonyokomaka omemi oromema te esila bongo tika soko oteki bapesi yo mungu mama mungusu moko il faut komi oya mai ezali soko otekeli bango osengi bango ya mobesu otiki elembo malamba mboka bakosaka te ebisi na yo ezali awa soko oki oteki esilisiale nakozonga bando okongola oyo kokomema okoki toke soki osongela ngo lobi oyo soki oteka toki kokongola aya neti
bafuta banyongo mama mbisa mai papa ba minguse Wow. koto ba nini bangolo tala yango na mai ngabi awesi na bongi na ba yenye place ça papa musaka ko changer mai ba changer mai na tongo soko la mu faut ba changer bango mai e baleka ko ba koma bien capable na de tout to koma ka tambanda ka te ba nini ba ko teka kune ba na ko esi bokati si la bozo kutu oboya nyoki koma ba mushi likambo ekomi babaro yo te okakala babar bana masango to melaka amvute mesa ezalaka tala ninyi tinina ke do renye na mboka mama bayelo lisolo to ya to telema to longi to komika na kutu to parka boy mama na bambisi na yo o fete na makanisi bon ba sebete banzemba mboka izo komso loka bazaiko na ba diva mais bon bete so jambo yere parce que sanje bimi bana basi batondi na mibali on va peleke matin so chamako tika boy rendez-vous lo wana pullman koto mbunda koto ba oyemba na ba tembe kana moka benga wana o ndeni yo oza kino kotika ka boy na bi pakala yo zote la muki kabe na bite congele kimi na tabikaga mwana kujo za kino zo kwa jika tika boy yo to pia ta sans frate so mwana ye banyolo yaki na ngo donc somo ofesha mama na zo idede wana yo yebi na zonga mama to mata balinye na changement ya bambisi mama kwa soneri aussi tukabe trois bakufi okosi oh na lo bela yoko bato apanyeka ka pasta usaki nde kobo tonga ekobo ni so bambisi ekufa obwe soko bimaki na basi bali nyama babiki na bimaki na mas tule mbisi sila tikaboy ya kufa mama na bite ezanga sensation ni wana yo sali kinumba kuno soko no la changer bilamba sangani nyolozo mwana kezo bambisi yo sanje meme bambisi bazo kufa nazo bela yo mususu tokendaki na komte bambisi na yanga de kufi 3 ona mesha ko lambisa na ko lambisa tuwe daya taba mpaka maka ba na lo bana yo so ta mweke tuwe daya to komika na musha remortage susu ese bebe kaka nangana tikara ake bona mana coin ngabe na armateur wana ko récupérenga tika boy les blancs ça ok kisasa banga tena sugina no yona se na récupérer na no wa tant on jusqu'au marché monsieur no fikata dépagner bon na te ne tu ba na mfutema or bambimbi ya mboka balia kana lwengete yango mani bamboka to okene ba voyage ko dola benga bo sami bali je te dis yana bambimbi mso bala na lo ba wa yebi e bere ba kenda voyage ba tikala ba bosa na bana na kisasa adama biloko balia mama na zo ba no clair ndika ba kanga okanga tika boy o tika la kaka abash na lo beso solo wa sa voyage jamais ko ipsanga dala yana biloko mso balia kate kuneza ko ba mbisha moto moko so ba seno ba musaka ba surtout l'Équateur ba makemba mo ba tout ba sensana manyoko e benda loko ata so mo ba préparer yango ça attention lituma mama parce que lituma na ba sensana manyoko na ba mbisha mai na ba nzombo ya moto moko ba dala na ebisi ko préparer terrain na zo belo ba sérieux problème dala nzambe soka lingio amen sauver so to kende église mawana mais ba tiniso ba na église ba za nzambe te si sabino polele sololi e bele ba kenda ka wa o mona mtasambela ka te prier ne nzambe ka makasi ko mtaki église ebele tana ba mona ngalo kwa ebele o sololi yo za na nzambe yebi mama se tala vina nu tatona amen ko mukiri yango ya kana acha bo bebe ayoka pasi muto ayoka alela nye ba twakanta ata yeso botomaka nde ba damaze zaka kili fo ya mona mate alega na tapi tout matin oya te kwa tena ko ba pasa ba kimoka tambola mona minga ba pimela pena batata mwa mama je ya Jésus oui ba pimela ka eko ba noka kota David ba budaka toko mate makasi osolo yo zo vina maseki tamba so ba ke kengela yo so mona ngo fete aji na yo ko funda olobi ozana libala manevre temo bali soka simite kende ko jesha bino pema
naza clair koya na libala bozoba te na ofere mobala tama naloba polele mobali soki eyindi akokima bana mutatambaka na bana bwansi wana biso tina banyama mibala basoso bazaka lezi na balio mutayaka na bana mwasi osololi ko so oyebi makambo te biso muto za charge mama mobali na yebisaka polele papa nasi nalingi yo oyo eza nango yebisanga tanda makambo na mesa na yeba bozwi na yo to batokosala nini moyen tokosala nga mpe na bakisa mayele kokola ya na ndako mosusu mobali moluki mbongo ya moke me mayele ya mwasi asaki mombongo mobali emata so mobali ateki te mwasi azopesa conseil oyo kopesa kuna te oyo osala boye oyo yoka mwasi ya vie bokozala na kikuku me bokendo defa te bakopesa bino kilo mpo boza nani amen bayokaka te ya lelo yo mobali oza na mwasi avenir eza molai okende kotomba na bakamarade bamemaka na bar bayebi mwasi nomi balingaka mbongo na ye sila yobi te letango ezaka piaka batongako pembe batongaka makasi wabolola mutu batongaka ozameleti wapi ngai nakokaka te baninga na nga te kola na bango kokola na bango ntango ezangaka bapiaka bana na yo nini mobali oyo lobata bayoka ebiso oto osantiki yo pena na mfute makasi nga napimela osa bobote ne siko bakosongisaka retour te eloko te batondi kisasa baolelo mpe te so oza te mama nazo polele soki famille nano ezala motema mabe na yo bongo bato misusu moyen obonga na remarke mpe kobonga ya bato mingi ezalaka na famille ra la plupart bato libanda pourtant bato makila malamu mpo bamasa mosaka otala kobete lisono 3 fois ayoki place koleka famille makasi akene okopa ofungwami esimbi osololi ko famille bokovanda obetele masolo ya paske azela fufu na tike fufu tike oza lokoso ozoki nokumisa kotonda wana ngai ya na nga servira ngai ya na nga servira nga singa sa servi nga plein toso ozokweya nde place akokende okweya 35 ans azokumisa bula fufu lokola bandi visika ongulumi nde peta nyonso oleka nokuta na mbimbi te nga sai nanga soki acharge nge ezaka complet parceke biloko mike mika libanda akokaka te neti mbinzo nga akokoli yango te alambisaka te ni nzungu mazoloba te nga so nakeba asai na nga mode batiela nga ezaka boye te aliaka penda chaliere po batia yango senya bakati matungulu na oignon bolola yaya landa bato boye na suka bombi etidi etomokala bandi bagomo bokompare na lumumba chômeur au carré bayaya wana oyebi bango mpenza batondi bavandaka na babana basenge na bakoupe français belé pas français bakosa loka babonga na ja scrap babetaka scrap loka na États-Unis c'est pour ça que bakimisaka longi na soni te baotalaka mpe bayaye molekisi ngonga ozala kati ya prison liberté okopana nga très bien yango pena tala makambo na oloba koya na basentiment oyo nazwi te fifo oyeba ke ennemi na yo yo na vi bwana bagare osakana kokoso kao yo omonaka oyo ennemi na yo vi nzoto omema ye nde danger na yo osololi ko omemi na masa eki na poka tumisa kwa muyibi adefiso biloko kolia te okodefa mapo okanaki te elala yo ozongi nzoko nde batikala osekonde bamaafilo te tomonaki atanga defima mpe kauka oyo ezali komisio zoba mais soko okendaki bakope moko ya bibambo osaki ataki journalier oyaki na 3000 francs kilo nenge esambwa te bato bayebaka teke dignité basombaka yango te dignité eza kilo valere mobali ezalaka na mwasi na bana olingaka yo koleka mwasi na bana te soko oza na bango tambola na lipapa mwasi olata bien mwana alata bien surtout ça so bamoni bana babango mbala moko obana na ye tala moto oyo kilo eye yo mobali ozolata kitoko koleka bana baza ebele longo luka mbongo ebele soko olukaka mbongo olata kapashi soko olukaka mbongo osala nyonso mpo vie esa nzoto mais soko oza piaka oza nzoto okashe lokwa maki napimelinga babar nakozongela ngo mokona konginda nakota nozage bana nomati mpo bakola foni nini soko osakanika mwasi na yo akokoma na mobali ya pembeni bato bazaka na mwa babutiki na ordre nde bazaka basi na bino ya quartier wana c'était boutique odefaka na babiscuit na bamapa na bacrédit ndako mobima nesa oyeba na nzela wenza kezazeli yo boleleka okangelaka naza nango nde mbanda koti wana naza nango aka na bakwita omelaka mpa baninga bamelisi oko batika masanga akaka na masolo aorapele likambo akata na 1000 francs te surtout ça likambo shikito asali biso maninga tika yo ozangaki bashome na bashome
Falo za masa kaze indi kuna kaze. Gana kokitala ngana kokite na kimi. Apesi moi nini? Oui. Wama za sofanda na kwa. Ala ndela so mosombi. O mutute. Kama kena boutique wamani mosumoteki boutique. O yebiete amonye na mwana yokeli mwana mawa pesa mwana ode bombo. Kapa so kabi bolingo. Or malo ba bolingo za kambongo te ndeba sema mfama bakimate. Bolingo za ka poem. Papa sika de biscuit pesa nga mbo na timba poem. Makamna lo bawa. Yango penza. Atika poem o poem. Makambe ni bala kana. Ona lo ba. Osololi. Mobile mumbakangela ba mwasi lo kwa soda na jida. Ayoka ka mwasi te. Surtout ça. Ba yoka kate papa. Yo yebi nini? Mwasa zo benge yakana. Na oya. Ona bakutela ba maso bakendo si sela mbongo. Balinga ba kalana batala ki fort. Azo bateka sana bana minefala futi biente. Ndaku wana mindondo. Musa na yeba na katote. Banda baleke $400 moko bakozo mukoni na molo kwa mukilesu esuki. Na nzamba zotala. Surtout ya kolaka. Charge ozana ngo na mambongo yango te. Usa maele kinya na bakselata 3000. Moyen. Ono sona pesa bango ngam na force ko pesa. Yo koni mena makanisi mwana. Baze bele. Soki muza batali ezo simba te komi aboma yo changer mwasi mobali. Esa habongo. Yango. Oh mobali na kufite. Akei. Fatality ezo umela. Mwasi azana makanisi ko bomba bana mobali zoba. Me bana bauti na yo. Atani mobali ngo habite wazo kale. Siakula. Adai. Mwana yetani. Mwasa la uti. Mobala kufi. Papa bazo ko famille. Soko bala. Emwe ebe oka. Abali. Yo bango moko. Namoni yaya kangela ki mwana batunzela. Okate. Ezalaka. Yaya tia va kufa kangela ki mwasi batunzela. Oni na kuta na mwasi na somo. Zamba petit privilège. Amen. Makanisha mwasi wana kekuta mobali mususu makambo ba échanger. Yango penza. On a fait ba piste clé. Ya pete. On va kamaté ya. Amen. Alléluia te. Atete bino sagesse la vie. Sans Bible. Oyeba ke o to azo yo ko zwa. Moyen. Mukileza awa. Biso na Afrique to bongaka na retard. Mais soko sima muke ona pesa ngo raison. Amen. Sala to koma na para to so minda kute mufuta na bana tiliwa. Amen. Surtout ça. Elo ngana defendaka yango. Yango penza. Boko kakate. Boko moko simisa bana pa ba yaya. Moyen. Yo vanda lo kwa mutu moko so ndemo toki no langwa na pokwa. Moyen. To ba cha miziki na bara telemi abini. Jamais. Mais mwana na eta akuluta simba tole kina mwasi asimba. Mawa. Yebi nini mwana amona kakuna te. Abada ameko kangelo bakangela ka ye. Akoma boni. Mwana na waza kaleki makoma ko sa misamo so ko telo ko kamwa. Pe bana na batimbeli ke mwana waza bakoma ko beta ye. Moyen. Walo bezate. Yoko ya bakosi ko sokole mukolo ya po bimsa amona propre. Kenega be ma sukola banzungu. Osololi. Nazo bela yebi na totika bana pa bandeko. Na jamais. Oso mituna oyo nini nzambe nanga. Jamais comme. Bana botika pa bandeko na za clair. Bana ebele bakola na bapoto ka parce que le kata sida kedake. Makasi ebele. Ozo mona mwana 8 ans makambe kota na mutu. Eleki même ya classe. Makasi. Azaka mele na classe comment zoba ba tinde congé soit disant pas bandeko. Moyen. Baboya ki ye na munoko te ba yambie me ato bongole boy. Donc moni mwana otika zo mona boy. Ate na zo pesa no conseil sérieux. Yo pe o kana kuita azali. Wata ba utalaka atika raperier. Moyen. Mwana te mwana koma ko yambona ko kamwa. Papa to longwawa. Moyen. Kaza mwasi mobali yo so ikaka. Waza bien mwani akoli ki omoni we munene pa yaya. Nzoka nde munene na misa ya misala. Na so sabino polele. Osololi. Tangu nzamba ko tala ba porte na yaka akandi. Okotika bolole vi mobimba. Makasi. Osololi koto. C'est ça makam o kanga. La terre comme message clair. Ya pete peza. Oza rapela raison. Bale bele ba pambo mi ba ke église ita parti la bana. Amen. Mwana ko pesa mukolo lipambo. Ça va quoi? Oh, wana tena mutu. Comment mutazana bomengo apimele bana? Comment yo kina ta pesa 5 bana? Ba finga na famille tote nzamba ko professeur bango ke mutapesa bino. Yeah, amen. O kama na bana 5 bazokola bango ya mbongo kaka. Yo zo kende kaka. Batonga mozo ke tina suko bafandi nye. Tiba komo kama te o ezanja zambe. Osololi papa. Mwasi sa alliance mabolingwa so ya solo. O barema. Osololi penza. Pe bazo ko ta babite. Et comme il réunion ko changer maloba. Yoko ya fait tena matango comme le la musicien ebana. Boni John tetika wana mutu. Ekomika wana mutu. Elongo makama ko nyoko po batali parcours na yo sa appui. Amen. Métier na se charge likolo. Mais concurrence ebalani. Wananga. Osololi pe papa. Yoko maka.
Osololi. Habite ça, on comprend. Osololi. Nde eloko ezangi na ba. Ezangi makasi. Ndamba ba sala talaka nanu yo makanisi na yo. Kapa soko lingi eloko te ekoyaka pe te. Osololi. Il faut une ambition. Amen. Yango na bi lala na place à mabe makanisi ça positif. Atole na place edindaka. C'est kanzoto o eza matanga. Karate kolongwa. Amen. Bima na quartier pesa bango bote po na quartier wana mais c'est positif na négatif na bango te. Na vende na nzoto wana ba différence to kusuka kuna. Amen. Otalaka mwana la na litoko me petit ko la na éponge mobimba ye moko na lobby. Makasi. C'est que ngane fona travail pour ici et simba. Ou les amoureux. Osololi ya pete. Alors ma comme ça répète. Yo ta zolo la sans projet. Moyen. Oza na bano ya na mi baloso. Tara tatala na kitu boko quand même lokwa kuna. Bana bazela monsieur papa tomona tanga mita ozokanga na misa bana lokwa bombe kwa iwana ona bana bazotala bolole pende ya papa ebi kwa za papa biso me bolole comment boko okanga mona kito yoka kite mwana comme na 6 senti que papa o il est très naïs au carré akoloba te poza ya ye c'est ça papa buizo bana fo bombe la kabana kasi okopande buizo ba ya papa na mama bombe la bana bana bakutaka kolia et puis place ozo tala kobetaka masolo mobali ya pasi te liboso bana mabe okimisa bana ndako kapasi kaseka ça mabe kobetelaka bana masolo ya pasi eleka te ke nazangi bakochange ya vie zalaka na code secret oteya okopesa bana mwana soki asengi yo boye otali mosusu yebisa te naza nango mpona peso me te tosaka na mbongo te yebisaka mwana ke exame na kosala yango boye te po facilité eza mabe teyaka mwana makambo zosantaka ke mama azwami aleka na kwata nasakana te po tokokweya ata aza te eloko wana na bana mibali mpe kofavorisaka bango mingi te selaka mwana makambo ere moko pesa po pesa ogangeli ye likambo nga kende jala mfanda yebisa ye bakode nga na ya va yo tala koto ezokende eza fo bamasi na bamemo na bini yana makambo su mwana lokola yo olukaka la famille bakoka kozwa yo te na nzela mwana balekeleli ezalaka amakila makasi ndenge tosala batakanzala mpo basala mabe eza mbongo te kimia kaka kolia malonga bayepano alelaka te aza calme koma ye diabo ale okotokoki te bana kamoni badistraction bana malaka oyo ayo nde shoke ye ezala mutwani bakotya na cible oyo ayoka shoke mwana basali ebokama abundaka oka batutume mwana azaka bien niye koleli ye oyo bana mabe ekoyaka te po deja kuna basaka bango babeba oyo ayo nde mutu akoki na fo pe omoni verrouillé lokola nga naza protégé selon nga bino fo kozala okopane kotala kosaka je te rigueur mata komona mwana mosu atangi bien te mais rigueur ya papa epesi makanisi kilo mwana azokola lokwa 6 classe pour ya papa ekote eleka chik omona oza te bepa pesa komosa bakope mo bepa azosunga mpe mere mwana mayele te papa kotyanga bien oza papa azo batiaka katotaka bana ayada mama batondi Kinshasa bana bafuya ko bapoche lokwa moyibi jamais bana babotande tyomba papa tobombaki papa so langi na tongo fo tuna bana lokwa koseka eza nini o nini bana fo bakomisa kwa pire babiski nga bombo bazande loko kobombela o te po danje soki yeba koloba ozaka mwana mo papa moko tokatelaka bana mangala lere nyonso likambo ya quartier bakoyebise bagangeli nzoko nde bapesi kindoki ya pumbwe bayebiso eza te po lingi kobeta zalaka alesi na bana oyo ya malonga bakoyebake papa alingaka awa te tosakana te namona mwana akenda misika esa papa azala me batenga ede na kosala yango te po ndenge nayokayoka te kobanga na fe tikaka na mwana somo na Congo ezalaka te kaka français mwana azofinga na français ozobetele maboko nzoka azoloba babétise moyen surtout français bamonango faire moyen oniati koto na bino basha lelo soko moni mobala alobi français te kolinge te moyen tolinga ya français makasi na anglais surtout français na anglais de clair na biso ya mama kamaka my god yeyo deuxième abanika licencié moni mbongo c'est ça a doctorat yango lelo alata chapeau dans un beau frère soka ya makambo alobaka so obeyoki tika boyo piake tellement tanga yeso kotanga na mingi nde komisa kwa liboma azanga musala kosala ifa atanga kuru moko aketanga 4 tuku ala tele nyonso bikochi
azala tena pona ni tungisela kwa malaria sanga sana na droit tena ke médecine mama Diana nga azati lelo bo frère mayele azanga musati lelo nazobe na makama miki nazobe to lisolo awo ya kati na sa et français na anglais soka bandi ko loba makambo okima ya corriger bato ba osana na place mais chômé ezaka bo était place à dafé ezaki nde mama et puis ayo soka lobi ne yango bazwaka ete aleki mayele ya to bengise na bureau soka fandi mikana sokuta na mesa komi ya kofungola oh ya yelo là batuna bandi ko sa muto yambie webi ki o eza tem moko mo faire il faut revoir eza mama oh bobi yo ba bengi sana likamususu oyo fanya kuti mukanda batu na mesa ozina ko verify otangi tango ya ye orotuna no likambo ba yembengeli yo bandi ko bela nanu oyo yo mama même il s'est double ka ne parlement boyete baza tale be na Congo mama Daba na ora baba ndio mwana sekina abde wana foti nete mayele leka ebo o akamulangu na babokilo kasi ye wana ye kaka wo bona lo banani mama yene mtabimisa nyoso wa suka bina atungisa mana mayele lokwa bo na jo bisayo so yeso ba vandi ai ba teno kusani sika boye ba propose kape eloko longwesa kana misala kaka ona lo ba wana boye bebe soka ye kaka komi oya yetenda kotaka wena kopani muto azonga zona musala kozaka likolo na ete esa mabe ato yebe bele saka ferier na ye amen na lobango pe awa so ke na place ba ko bengo na musala o pompe parfum même ya na ote oya ko benga so kutana sur la parfum pour pakate ata ça on en côté combien ne ennemi o sololi o late na mamo te ko kana muteko zona musala nano sali to lati boy bongo na musala ko zala dengeni c'est ça makam na lo bana kongo amen biloko eza sagesse amen so ke pa ba tie biloko atolia ka te ko critiquer te ko kota en na mutema tala kana bate nana nzala te bima na sali kambuana papage okuta mutu na position nini bima na kati ya likambo loko poza na kati pa peso valeur o na lobaka eza clair to rata makambo ebele kaka na langage na rata ebele na langage mwaka te pa bato tika amen amen eloko olingaka te ate omoi mpe na ngo ya suka wana gratuit soko moni bapinda te leka pembeni tika nakoka kotenga ntango bakoenemi ye cola makambo ebeli bakoyoka Capage TV. Capage TV. Capage TV.